perfectionné. Makambo toboya kilobi. L'issume comment nango perfectionné. Makambo toboya kilobi. Et qu'on autorise. Cher Internet, les acteurs de Kinshasa, car en Ndenge Bosengaki, Bolobaki, Toya, na quartier Panté, na Kamunganga, Tozola Sabino, Awa, so Kiboy, Zati, Kuna na Terra Panté, Ah, Tozana Kamunga, Re Kamunganga, so Kotu na Kamunganga, Tozokota Sikoyo, la découverte, Vienangai, Alpha Paulus. On va le masser Solange Meno, vieux quartier Yangoyo. On va dire petit nanga, les gars dans la quartier Mona, aux hommes dans la quartier bientôt là dans quelques minutes. On a profité, on a pas si diffimé non. Massa diffimé nos places aux amis Kili. On va à London, Bambo Tebele. Mas Solange mon thème vieux Alpha Paulus, mon thème Paulus, Bambo Tebele place Bozali. On a découvert quartier Kalamingité. Siko Awa, aux autres conseils dirigés Siko vers Panté. Botalagara Ndenini, quartier Beba. Ah vraiment nos zones. Vraiment nos zones. À Ebi quartier. Nous avons profité de ça. Mon vieux Matouzolele. Mon vieux Matouzolele, soda poto. Le quartier en haut. Quartier Panté en haut. Oh, terrasse Panté en haut. Terrasse Mounene. Oui, Kenda Boyekuna. Il faut l'église à Pasteur Alexis Chimanga. Ah. Nous avons aussi dirigé ce qu'on vers Panté. Au Tabalé Manga. Kourubio, grand-père. Sagesse avec un ennemi fort. Donc on m'a contrahi sans goûter la simao. Yesoyo, Yesuzonganayo. Koluka, Baboye, Ya Yesu, Yakanayo. Ipambole. Le retour à la parole nous est tous demandé. S'il te plaît, retournons à la parole. Awa, entre école Mafuta, Ndenya Panté. Awa. École Mafuta, oui.
koleka biloko akolia alangwe masanga koleka molimo santu entre col mafuta col mafuta ezalaka avenue mission remission pour comprendre que Kinshasa on comment balabala on m'a trop ba mai bon Kinshasa comment rouler là bon comprendre Kinshasa comment rouler là tu évites ce que les la nini peut-être quoi azoke nango likolo pourquoi déjà tomba le bail déjà donc bana chez qui piatu quand vous êtes tétan terrain ya Panté yango terrain ya Panté yango terrain kenda sango Pentecôte depuis Belge atikango yango bandako wana botala bandako abrikin wana yango wana oyoka Panté bino bato bozali banda mboka bosengaki bomona tozwila bino Panté terrain ya Panté yango oyo echange nango te bala nsima nde tokodécouvrir tokokita kuna na bakartier mosusu wana ebimi kuna na brikin kota baya Didi Kelokelo kota badirecteur Didi Kelokelo ebimi kuna na président quartier eza ti kuna awa tomemeli bino ka image bomonaka terrain Panté yango echange nango te depuis Belge atika yango oyo tobeta bala vrai mwana ya Kinshasa oyo aza na poto mwana ngaliema ayebi terrain oyo tobeta babala wana na basamaton awa donc ouais oui tala kaka nda Belge atika libaya wana kaka ndenge mon frère azoloba mosali na nzambe ntango ozwaki mbila ozalaki kosala na bazele nyonso ye kasi ntango kaka elevation ye okomi koegorge nanya pesi permission wana boko découvrir quartier Sima donc awa sikoyo tozonga sikoyo toke sikoyo kamunganga oyo eza flash tolakisi bino terrain Panté yango bazwa kotuna terrain Panté yango par après tokokota sikoyo na baquartier sikoyo moko todécortike baveni kuna toke sikoyo na quartier kamunganga sikoyo donc terrain Panté yango terrain ekenda sango yango oyo Pentecôte terreau ya kala bele ezatika yango na ekolo Lukunga EP4 Lukunga EP1 EP2 Lukunga terreau ebimisa mpe bajoueur babetawa baekutu gole babetawa baJP Congo babetawa bakamwani lifenya babetawa okay. Il faut continuer toke sikoyo se décortiquer sikoyo quartier Kamunganga
komba bongo bilenge ya lelo balingi kaka bisengo ntango moke tobungisami ye libanda maloba na nzambe eglise ekomi opesa moto bisango ifo bapesa yo mbongo tokomisi beeglise lokola bandepose privio ya biso yango nzambe alobi tozongala kati ya maloba na ye tozongela ye tozonga ye na maloba na nzambe oyebi malamu la trahison est une intelligence avec ennemi une sagesse avec un ennemi frère tokoma kotrahi sans kotala nsima yesu yo yesu zonga na yo oluka babolie ya yesu yaka na yo lipambole Le retour à la parole nous est tous demandé. S'il te plaît, retournons à la parole. Talabiso bato toboyiko tosanzambe Talabiso bato masumu eleki tozongela kaka nzambe totika hypocrisie Talabiso bato toboyiko tosanzambe Talabiso bato masumu eleki tozongela kaka nzambe totika hypocrisie bato ya mokili balobi balingi nzambe bato ya mokili balobi balingi nzambe te balingi biloko na ye nzambe alola koma kolela kolola nakamwe mingi lolenga bandimya lelo balingi lisumu koleka biloko akolia ye alangwe masanga koleka molimo santu olapesa bango na nzambo ya bongo ye Talabiso bato toboyiko tosanzambe Talabiso bato masumu eleki tozongela kaka nzambe totika hypocrisie posameme tokolata mpona nino toyebi malamu bisoko bankoye tozongela nzakomba retournons tous à la parole retournons tous à la parole Vertication des Écritures avec le pasteur Godin Paul. Azan a raison. sikoyo tobimi a Prince Makoma na Prince Makoma ya Vemba mondi boutique otindaka nga la Rose Vemba boutique otindaka nga baseri moko naka kozwa biloko ba provision awa boutique yango la Rose Vemba ya Vemba na Paris mto atika kokaba na défaut boutique otindaka nga na kozwa biloko awa otundaka yango soki ezalaka kaka
On a encore provision yango wana. Awa princesse oyo mzelo memi biso ti. OK pompage, obimi pompage mbudi. Obimi ti nzela wana oyo président Fatia zo sala eketi kasangulu tie ko bimi aéroport. Soko mati boye, OK boye ti na DGC kuna ti route Matadi. Donc siko tozokota siko na quartier Kamunganga. Koti siko na quartier Kamunganga siko. Ah to bandi bo comprendre kaka ta ba keche baby mais bo comprendre kaka. Mon beau-frère Chai Clément, na kati ya London. La petite sœur Chantal Bahati Machaka. Tala kaka nzela ngo ndenge ezali. Tala mon bof. Ah, bof. Mon bof Chai Clément. Tala kaka. Ah, na koti. Ah, Florence Bahati Machaka. Mambote beli petite sœur. Mon bof Popon. Bambote belé na souhaité bino déjà bonne année, nouvelle an 2025. Ah ouais, bon comprendre. Donc Kamunganga yango. O siko tozokota siko na wenza Kamunganga. Les retours à la parole nous est tous demandés. S'il te plaît, retournons à la parole. Changea nango te ebebi kutu koleka kutu ndenge ezalaka kala. Un vrai mwana na zone oyo aza na Angola, na Poto, na Amérique wapi ayebi wenze oyo. Wenze na biso ya Kamunganga yango oyo. Bakulutu na biso babima mboka kala, bakamarade, baleki, lotala nde commune ekoma tala. C'est ça le Congo. Oh, vraiment na Mbinzo zone. Eza kutu ya lisolo te moko azo comprendre yebi kaka déjà quartier awo eza Kamunganga, oyo eza wenzi. À la guerre comme à la guerre, on dirait frontière à Vietnam, na Mexique, la frontière à Argentine, ndenge ezalaka kuna. Biso pe tozalaka na ngwa na Kinshasa.
Ok. Kombo nango kanga mutema. Lisume koma nango perfectionné. Bisque sonore. Makambo toboya kilobi. Lisume koma nango perfectionné. Makambo toboya kilobi. Ekomi autorisé. Masula kobangola kamotema ye. Yesu yakana yo vraiment. Koluka lipangoli. Mosali na Nzambe tango zwaki mbila ozalaki kosala na bazele nyonso ye. Kasi tango kaka elevation ye okomi koegorge nanya pesi permission. Otelemelaki tribalisme elobi lelo tie na nsima na yo mokongo moluba moswahili ye. C'est tout jeunesse en élo. Balingue kaka ki banditisme. Pe ba vie à kuta tire. Mama lelo, mingi na kati ya mangomba. Bilingi lelo, mingi na kati ya mangomba. Losombo na bango, Nzambe bisanga libala. Losombola bango, Nzambe besanga mabota. Kasi ata mokolo moko te moto alela Nzambe asala ngolo atika lisumu. Hypocrisie na kati ya mangomba. Bongo bilenge ya lelo balingi kaka bisengo ntango moke. Tobungisami ye. Tobungisami ye libanda maloba na Nzambe. Eglise komi opesa moto bisango nifo bapesa yo ngombo. Tokomisi beglise lokola bandepuse privio ya biso. Yango Nzambe alobi tozonga na kati ya maloba na ye. Tozongela ye. Tozonga ye na maloba na Nzambe. Oyebi malamu la trahison est une intelligence avec ennemi. Une sagesse avec un ennemi frère. Tokoma kotrahi sans kutala nsima o. Yalfa nakuta mpe na petite sœur yeyo. Nayebi te okopesa vie mbote. Po nde eza boye vie aolanda omba boye olobaka kawa. Yalfa petite sœur yeyo. Tokoma kotrahi sans kutala nsima o. Yeso yo, Yesu zonga na yo. Koluka babolie. Ya Yesu yakana yo. Petite sœur ya Yalfa yo Yalfa. Petite sœur yeyo no. Kuke pe na staff na yo akoma ni mère mopao. Ouais, mon pao, ouais. Moi, péon. Olobi pour la pesi vie bambote. Apesi bambote nzamba pambola e to si sambula sika na kimia to banda pe to si sambula ona kimia to banda pe ya sika na kimia. Na ma Solange nzamba bomba biso to zala bien. Ko abazanga eloko lobate. OK OK. Mon vieux, moi, une petite sœur, surprise des Arabiens. Là-bas, il y a une surprise des Arabiens. Nous allons continuer au monde à quartier de Mosenga qui fait. Malgré Talaga qui chasse comment on la Tala. C'est là, on va. Tala venu.
aveni na biso ezalaki soki bobimi na église catholique ezalaka kuna aveni ndenge ekoma via donc tala via nzela oyo ekenda ti ebimi kuna na malweka après so malweka basala ebima ipene wana donc soki bakonzi mitema na bango esimbami basali nzela oyo ekozala sur raccourci kitoko ti kobima kuna na malweka donc yango oyo nakutani mpe nengambe fido engambe fido bonjour naosala émission bonjour naosala engambe fido yoyo alelaki mpona makambo avie dragon mais asali ata geste moko te des Écritures avec le pasteur Godin Poel. Azan a raison. Quand ndenge ezalaka ngai yo ngambe fido okutani comme par hasard dans cette émission ngambe fido za partout nayebi te tant sous libanda mutabato na Canada par-ci par-là on peut s'emboter ya bino yango 5-5 on est ensemble toujours à suivre Benoît Luyeye Pereira Benoît Luyeye c'est Ande chocolat maroy masananga papi Michouri. Ngimbi, garçon. Garçon Paris. Michouri. Garçon Paris. Michouri. Johnny Ndongala Noé, ministre belge. Donc, il y a Bino Yangoana. Biso to continuer. Ngambe fi de yo poids lourd. Obo poids lourd yo. Sokoza mutuka mukyo yo yawa écraser yo. Talanga kavanda boy ko telema. Donc, il y a ça mystique. Jour ba roulage bakangi car na biso. Mais na zuka catch na ye. nakena laksika roulage na bi roulage bomoni ya fi dans le bien royate me botaka numéro a catch na bango mbala moko bazwi batiki car oh lisoboka ke ba roulage bakangaki car na laksika ba likola catch likolo na poids lourd yo wala ba roulage bazwi ba OK bon luyindu yango yo oboka luyindu yango yo eza maternité eza école. Donc, poto, qui te côte dans Luyindu. Yango. Natanga pe en école, ingénieur. To côte dans Luyindu, batu basenga pe to mona Luyindu, to mona na Luyindu na kati. Ndenga expertise, ponga pe na leka na école. Bien, calme-toi. Nicole Belé, mon frère. Non, quand on attend, non, école, on a vendu un peu, on attend un peu. Oui, Nayabi. Luyindu yango. Oka Luyindu la kamunganga. Luyindu yango. Vie. Attends, on attend en classe.
pida bengani nga na classe na école mobulu elekaki naye kokota na luyindo après nesili te moko pida so azongisinga lisusu école ya luyindo yango au grande école d'assainissement ministère de l'enseignement donc yango yo natanga wa voilà préfet ezalaka pasi za mpamba si je me rappelle bien natanga na école oyo mpe école ya luyindo yango oyo bana bazotanga moko dérange bango eza te kuna na ngambo eza maternité ya ingénieur kuna eza maternité ya luyindo eza mpe na maternité Les retours à la parole nous est tous demandés. S'il te plaît, retournons à la parole. Oui, en tout cas, bon comprendre biso mbula elingi sala biso buzoba. En tout cas, Madame la pluie, elle a dérangé, elle a dérangé son émission. Autosara na delvo kuna na météo. Nous avons attendu un bout là, les collègues à gentité, pour comprendre l'état la paix banzelango. Bakonza mboka bavize nzela oyo nzela oyo eza bien ekei ti ebimi kuna na malweka na prince ya malweka kuna morgue ya luyindo yango oyo morgue ya luyindo yango oyo zwaka morgue ya luyindo yango oyo awa bandeko botalaka mbula ebandi tozoyeba te tokosuka wapi tala mbula ebandi ya plein émission kitoko ya quartier bosengi yango oyo mbula abandi obebisa biso makambo ndenge ezalaka kaka madame la pluie asalaki mwa caprice na ye na Kinshasa siko tozokita boye na veni ya luyindo tozokita na se kote ya badidie bango bamalu bango baolga na se boye kote ya bakaska ekonde tozokita sikoyo bodécouvrir bocomprendre kaka besida mosala donc mobof popon tala kaka tande nazoriske awa ok zokita siko bodécouvrir awa ezalaka makadame awa tala lelo nzela oyo ememi biso ti nzela malweka vous découvrez quartier, vous découvrez embouchure. Zeno Kisa. Au moni quartier. Quartier en gros. Tout ça, ce qu'on a quartier en zone. Tout ça, caca. Ah ouais.
amoni tracteur moko kuna na musika ndire baosala nzela yango tokóma nano todécouvrir. Donc tellement écolo eleki des années tokóma bosala bakote mosusu badirection mosusu awa quartier Kamunganga. Quartier Kamunganga yango. Ok. Vous comprenez kaka. Vraiment dans zone Bolongo des années. Totala ndenge tokomi. C'est tout jeunesse en élo. balingi kaka kibanditisme pe bavi ya kuta dire. Nzela oyo bazosala yango banda euta banda wenza sola eokita boye fi yango wana batracteur déjà ezolakisa ke bazoréhabilite nzela oyo. Donc vous comprenez moi to kota na ba quartier pena makasi eza te po mbula ebeti. Donc et ko handicap mbula handicapé biso makasi vraiment. Mbula handicapé biso makasi. Tozokoma ti place pont wana ezali. Zotala. Ingénieur, poto yibaka nzela awa. Ah, choix exact. To comme type là tracteur on ezali. To risquer kaka. Eza kola. OK na est. Eza ko to na est donc tu es na front. Donc bon comprendre. Une sagesse avec un ennemi. Donc on m'a contrahi sans goûter la simao. Yesoyo, Yesuzongana yo. Oluka, Baboye, Ya Yesu, Yakana yo. Ipambole, Ipambole. Les retours à la parole nous est tous demandés. S'il te plaît, retournons à la parole. Talabiso bato toboyi kotosantambe. Talabiso bato masumu eleki. Tozongela kaka nzambe totika hypocrisie. Totika hypocrisie. Talabiso bato toboyi kotosantambe. Talabiso bato masumu eleki. Tozongela kaka. Ceux qui mbula ebetaki te nde tongeki to découvrir boye na se. Ozoko kuna pa je crois même pas casquer konde quelque part là. Bato ya mokili balobi balingi nzambe. Bato ya mokili balobi balingi nzambe. Balingi nzambe te balingi biloko na ye. Nzambe alola koma kolela kolola ye. Donc bito zone route oyo ebandi sokola ndiango ebandi banda suka mira régie des eaux eye ekoti avenue Escorte ekoti champ de tir ekoti wenza sola ebimi Kamunganga kota ba nouvelle force ekoti na wenzo tokotaki wana kota ba Alpha Paulus nzela ngo yango ezokita ti
ekoleka mai ya mangungu apo mai ya mangungu ebimi ntina malweka eki okutana kaka nzela omoni oyo Retournons tous à la parole. Retournons tous à la parole. Retournons tous à la parole. C'est Jésus-Christ. Tout dévoté mon massé. Et que mon cona lobi, tous on a nani Vertication des Écritures avec le pasteur Godin Poel. Azan a raison. Nadine Matita, ma petite sœur. Omoni. Aux États Vemba, ya Vemba de. Et nous-mêmes, nous t'attirons au cabana de fond. Maman sociale. Mosali na nzambe tango zwaki mbila osalaki kosala na bazele nyonso ye kasi tango kaka elevation ye okomi koegorge nanyapesi permission otelemelaki tribalisme elobi lelo tie na nsima na yo mokongo moluba moswahili c'est tout jeunesse en élo balingi kaka ki banditisme pe bavi ya kuta tire bamama ya lelo mingi na kati ya mangomba bilingi ya lelo mingi na kati ya mangomba losombo na bango nzambe bisanga libala losombo na bango nzambe bisanga mabota kasi ata mokolo moko te moto alela nzambe asala ngolo atika lisumu hipokrisie na kati ya mangomba bongo bilenge ya lelo balingi kaka bisengo ntango moke tobungisami ye libanda maloba na nzambe eklesi komi opesa moto bisango ifo bapesa yo ngombo tokomisi beklesi lokola bandepuse privio ya biso yango nzambe alobi tozongala kati ya maloba na ye tozongela ye tozonga ye na maloba na nzambe oyebi malamu la trahison est une intelligence avec ennemi une sagesse avec un ennemi tokoma kotrahi sans kutala nsima o yesu oyo yesu zonga na yo oluka baboye ya yesu yaka na yo lipambole
Les retours à la parole nous est tous demandés. S'il te plaît, retournons à la parole. Awa, bino mo bomoni, prince euti kuna anda kamunganga kuna tie bimi nzelo bimi malweka. Erozo ezalaki ya bazosala pont ya munene awa. Oyo korelie oyo kamunganga na malweka. Nzelo soke tout droit. Obimiti na malweka na nzelo bimi ipene. Donc yo moko ozomona mon boss DDK. Bozomona ya Roger Likombe. Bozomona moi évolution boulé zo sala mawa. Balobi bongo les Jean-Jacques Mabanzo. Aussitôt dit, aussitôt fait. Donc bilomo bozomona balobi donc yo deux fois té. Jean-Jacques Mabanzo. Aussitôt dit, aussitôt fait. Donc ndenge na lobi boye donc le système aussitôt dit, aussitôt fait. Jean-Jacques Mabanzo. Yango yo. Vela yango bazo sala bomoni. Pon ekokende ti kuna kokutana na maya mbinza kuna ebimiti na malweka. Donc prince oyo ekomata boye ti euti malweka ti régie des eaux. Donc yango moni musala ezo salama oveda place mpona lokumu ya mboka. Donc musala ezo salama. Epesa oyo mbinza ozone quartier Kamunganga. Quartier Kamunganga yango mbinzo zone. Donc musala dans 6 mois 7 mois oka mandeni place oyo kokoma. OK. C'est ça. Moni. C'est DDK Dikoukia avec le prêtre Jean-Jacques Mabanzo. Aussitôt dit, aussitôt fait. Ok. Maman, vous se prenez, vous allez au Salamao. Vous se prenez, vous allez au Salamao. Hein? Vous se prenez. Hein? Vous se prenez, vous allez au Salama. Ah. Évolution mboka yango malem. Bazoli yango turo solution. Donc bon moi moi to continuer ça te awa toza na chantier awa ko monsieur Kabila le père albaka qui chasse za chantier bomoni on a comme érosion ko protéger banda kuna biso. Donc mbula pe ya pénalité biso makasi. Perfectionné puisque sonore makambo toboya kilobi et comment autoriser puisque comment
perfectionné makambo toboyaki lobi ekomi autorisé masolo kobongolaka motema ye na yo vraiment koluka lipangoli mosali na nzambe ntango ozwaki mbila ozalaki kosala na bazele nyonso ye kasi ntango kaka elevation yeye okomi koegorge nanya pesi permission otelemelaki tribalisme elobi lelo tie na nsima na yo mokongo moluba moswahili surtout jeunesse en lelo balingi kaka kibanditisme mpe bavi ya kuta dire bapesa yo ngombo tokomisi beklise lokola bandeprise privio ya biso yango nzambe alobi tozongela kati ya maloba na ye tozongela ye tozonga ye na maloba na nzambe oyebi malamu la trahison est une intelligence avec un ennemi une sagesse avec un ennemi ma contrai sans kutala nsima o yeso yo yesu zonga na yo koluka babolie ya yesu yaka na yo lipambolie Les retours à la parole nous est tous demandés. S'il te plaît, retournons à la parole. Bilokwa kolia balangwe masanga koleka molimo santu ona pesa bango na nzambo ya bongo ye kala biso batutu iko to sanzame kala biso
Kisoko bankoye tozongela nzakomba retournons tous à la parole retournons tous à la parole c'est Jésus-Christ tout dévoté mon massé éveke moko na lobi tozonga na liloba Vertication des Écritures avec le pasteur Godin Poé. Azan a raison. Asiko tozozonga direction ya nzela singa wana ezalaki direction ya liwindo oso direction ya nzela singa kaka kibanditisme pe bavi ya kuta dire moni nzela oyo yango ekende bima ti na DGC ti na bare kuna ndenge ezala kaka nakutani na camarade nanga Modero de la Firenze donc ngai donc nakoliko mama si toleki de hôpital à cinquantenaire tokomokende côté si toleki des hôpital à cinquantenaire tokomokende loko à côté à Sanef Sanef ti baroali tokende ba boulevard ti tokende ba gare centrale apesi torrente mbote maiza de Breda Mila maiza ba Michuri ngimbi ba Yula ekiki donc ba Kashito Dilolo donc baze belé tu peux te rendre Aristote Chikombe donc baze belé donc Modero apesi bino mbote ba viro jambele ba viro jambele donc baze belé donc non Modero yeyo Bedika ami de l'école père moi tu Modero de la Firenze Bedika donc opesi bango niveau yeyo bango mbote donc baze belé donc misusu na tangité ezala donc esa lokola ba comprendre kaka tous ensemble boleke belé batagi makukila toze belé ba mofran bibende ya talo beaucoup petite sérieux opesa mbote te po bakomona bon na bisi nyonso mbote bana poto ba kilitien Mimi Yuya de Breda Ekik Kashito baze belé siko awa siko oyo nzela singa te bo expliquer non toi na Kodal makada na Kodal Kodal komba ko te kimenga tellement ka ko to mwa kala nzelo nzeto ba singo yango kete biti na wenza cité haute tension na ma campagne car ba singa o ingénieur donc surtout mbule bani makasi to goza vélo ba vélo bani wana na singa likolo to tambola oti to bibi na haute tension nzamba protéger biso poto sa musala era musala liweza la raté ce kaka mbule bandi makasi ne mbule bandaki boye to si ba vélo to longoli ngo ba pine to bando tambola ba janti kaka ti to bibi na système masalakala donc na sepeli Modero de la Firenze parler comment les aku ya rediscuter donc bino nde facha so bongisa makamba do bon avantage ya kosakana te ani Bedika yo photocopie mama Ani pesa mbote napesi mbote mingi na mama leki na nga Timba de Breda napesi mbote mingi na yana nga tonton Bedika nzambe abatela bango ba courage kaka makasi kaka nzambe pena bomba bango makasi ya mingi ya oloba pene eza te mais losambo kaka ezanga te prière eleka mingi batika prière te na prière nde tokolongo
mingi olobaka yango wana kodal tomati sikoyo ti tobima bakote kuna likolo biso tokontinue mosala toza na front ok ela firenze donc yo moko omonaka baretombe nango to baondobenga yo bakobenga nde yo yo nde bakobenga yo la parole, retournons tous à la parole, c'est Jésus-Christ. Tout dévoté mon massé, avec un mot qu'on a lobby, tous on a allé le Vertication des Écritures avec le pasteur Godin Paul. Oh pena yango esali bane sali bane eza ba biscuit to ba osela bato kuna na libanda kuna eso ekotika mai evimbi ba makadam yango basaki ko na mutema moko tala beton Makambo toboya kilobi Maître Ninja Force ubala ma bijou gerengo ma michum gerengo Maître Petino azali tozo bunda kaka bagar kaka lelo basengaki koto yo basengaki kamunganga na pante to flasher bango kaka yango toya na kamunganga mbula nde mutu penaliser biso makasi lelo mbula bebiseli biso programme okay. Nous allons continuer. Ah ouais. Ah, ingénieur. Ah, nakanisi susu koto tozoya koto babutu makasi na babeno luyeye bajami ngetele ah moi mikolo eleki bane mwa kobosana mpe mama nzela bima aveni luyindo o kaka ok bane eleki ebele na ya kotoka ok omona nzela yango nzela oyo yango bakosala yango nyonso to ezalaki makadamu ezalaki beton mbula kaka nde moto ebebise aveni ntsanga Ah, nakanisi su pichu félicité koto ma jene donc botala awa donc tokomi lokwa na Chine tokomi ka kia donc système a kia kaka kia ingénieur awa nde sika tozwi ba problème avec un ennemi frère. Donc on m'a contrahi sans goût à la cimao. Oh, clôture à Luyindo.
kaka na yo lipambole lipambole Les retours à la parole nous est tous demandés. S'il te plaît, retournons à la parole. Tala biso bato toboyi kotosanzambe. Tala biso bato masumu eleki. Tozongela kaka nzambe totika hypocrisie. Totika hypocrisie. Tala biso bato toboyi kotosanzambe. Tala biso bato masumu eleki. Tozongela kaka nzambe totika hypocrisie. Totika hypocrisie. Totika hypocrisie. Bato ya mokili balobi balingi nzambe. Bato ya mokili balobi balingi nzambe. Balingi nzambe te balingi biloko na ye. Nzambe alola koma kolela kolola nakamwe mingi lolenga bandimya lelo. Balingi lisumu koleka biloko akolia balangwe masanga koleka molimo santu olapesa bango na nzambo ya bongo ye. Tala biso bato toboyi kotosanzambe. Tala biso bato masumu eleki. Tozongela kaka nzambe totika hypocrisie. Totika hypocrisie. posa meme tokolaka mpona ninyo toyebi malamu bisoko bankoye tozongela nzakomba retournons tous à la parole retournons tous à la parole tuudi botemo ebeke moko na lobi tozonga na liloba Vertication des Écritures avec le pasteur Godin Poy. Azan a raison. tozongela liloba lisumu ekoma nango perfectionne makambo toboyaki lobi lisumu ekoma nango perfectionne makambo toboyaki lobi ekomi autorise masula kobongolaka motema ye toluka oya lipambole yesu yakanda yo vrema koluka lipambole mosali na nzambe ntango ozwaki mbila ozalaki kosala na bazele nyonso ye kasi ntango kaka elevation yeye okomi koegorge nanyapesi permission otelemelaki tribalisme elobi lelo tie na nsima na yo mokongo moluba moswahili
jeunesse en lelo balingi kaka kibanditisme pe bavi ya kuta dire Bon, awa tokomi na avenue Panzu yango yo. Avenue Panzu yango yo. Avenue Panzu yango yo. Mon bof, Chez Clément. Mon bof. Oui, bon frère Nangaï, mon bof privé, héros dans l'ombre. La petite sœur. La petite sœur Chantal Bahati Machaka. Respect belé. La bonne sanité. Ma petite sœur Florence. Florence Bahati Machaka. Mon bof Popon. Mbote belé, Modé Machaka, maître Modé Machaka, félicite. Le bon héros dans l'ombre. Chez Clément à Londres. Avec ma petite sœur Chantal Machaka Bahati. Avenue Panzu Yangoyo. Au côté Avenue Panzu Yangoyo. Avenue Moko spécial. Donc demande spéciale. Yo pe soko zoluka omoni pa na bino te no zone awa na mbindo zone obengi osengi ndenge ezalaka kaka oya ko découvrir école pe ezali awa omoni pe éducation eza pe awa. Avenue Panzu numéro 17. Donc numéro 14, bis c'est ça quelque part. Des écritures avec le pasteur Godin Poy. Azan a raison. Numéro 16, donc. Avenue Panzu. Non, mais papa, m'oublie, wapi. M'oublie. Wapi, ah ouais.
Awa. Avenue Panzu. Je n'ai ciblé là pendant donc banda likolo tina sao. Awa. Awa. Ça va l'engagé. OK. Awa. Avenue Panzu numéro 14 yango. 14A, 14B. Les appels avenue Moureza principal. Moni Avenue Panzu. Ah, Avenue Panzu yango. Kasi tango kaka elevation ye okoni ko egorge na nya pesi permission hôtel mela ki tribalisme lobby Kala naka les a retourné pas Jorvi. Jorvi moi ne pas la bango faisait quelque part. Moto Bobby mais pas la bango oui naka to retourner film moto ya ah. Bah Jorvi ah. Donc, c'est la demande na bino, ba besoin na bino. Vous avez besoin de mon quartier na yo, au mon lupangu na yo, au mon avenue na yo, mon commune na yo. Ku bengi numéro ezawana. To solo la to sala descente. Ah, si vous avez mis dans le coin, mettre nouvelle force, ma crème baisse. Vraiment, la zone a une nouvelle force. Ah, on va mettre dit de nouvelle force. Et pas il y a un abisso. Il y a un nepo. Ah, ah, non, le macadam, tobimi, ah, déjà. C'est comme le macadam, ah. Ouais, ah, il faut mettre une nouvelle force. Vraiment, on a Mbinza, vraiment, dans la zone à Ebi. Ok. Les retours à la parole nous est tous demandés. Ah, c'est quoi, Tobimi? C'est là où. C'est ok, tout droit. Robimati Sola. Donc, je vais ça là, tout le monde, ceux qui basali yango Robimati Sola, qui est place de outil. Donc, banda ko belé awa ekozala endommagé awa pour on sala nzela o lokole za na projet c'est pas déjà ko sala. Donc, ouais ça ngo yango ekiti DGC, ekiti pompage, bo ekiti Robima Sola. Bo eti wenza Sola, église Saint-Cyprien. Mikide, Mikitala, mon quartier. Quartier yango.
Talara. Ndenge makambo ebebi awa. Nzela ndenge beba. Quartier yango. Toye awe pas Adrien qui a là, il y a qui a là, à celle l'émission ma solo, donc elle a dit idéologie à ma père, il y a ma vieille tala, ma vieille loufoua, ma vieille gaspille, si quoi il y a VIP, si quoi, puis on m'a dit, on peut filmer ma ligne en place des autres ingénieurs, donc ceux qui tiennent l'aéroport, ou tiennent au Yemba la Moko, awa, donc il y a qui a là, à celle l'émission bord awa. Yakiala, na yebi ke basé belé toza ebelé baza ebelé na mikili. Yo moko pesaka mbote le kola to ko banana Roger Ambele. Donc le madi. C'est André Kiala liziba ya binon de Kombinza. Na bosanité Roger Bianco. Mon président Ambele. Petit non nego to sola, j'ai bien, to fungi moi cadre mon VIP na nenga terrain. Un jour pour kitaki nega to salara to yamba awa. Donc tout le monde a eu Jésus à côté. Nathalie Ngamba Paris, Baya tout, Mikide, Muninga, et ya Chocolat, Roger, CV Kingwila, Séverin, Mutambong a dit ça. Ouais, Papingi Mimituri. Garçon Paris. Bureau. Monsieur Balenciaga. Donc Alain Manzala, Ali Tokyo. Papa Lelo. Donc Panama, Baya tout, Yamofran, Nzoko. Tina yo yeyo. Donc Serengeti yangunga Fredo ngunga Fumwa yoji. Petit na créé le palais roya au vendre tour soye. Na ba yoji wana pe pema. Bangando pema na malili ndongo lingara. Donc voilà quoi. Tout le monde qui toko. Bela na mon bino no koko Guillaume. Contrôler ma belé wana donc toujours ma belle a un sali plan, tu crées ma staff standing na bino que koya au coach bungi maman au coach bungi tu vends petit au bimolimo maman. Donc voilà quoi. On peut sa référence na bana mai mususu. Bon na mai référence des abois donc tu as na kamunganga oui que aux zones tu quittes on a c'est quoi. Donc DGCO qui t'a pompage juste na église. Na église référence chez André Kiala. Comme vous avez banda donc affiche à mon na banda. Tout le monde sur Bungate, DGCO qui t'a pompage à l'église. Référence à moi, donc il y a bien parlé. Dans Londres, chez Bino en Kujodo là, Seti Ande, donc ça fait dans tu à London. Il y a Jean-Marie Moulé, le Jamoul, les monuments de Londres. Il y a Simon Bongo, il y a Simon qui tambo mais Mbinza pe sale lokove, tout qui t'a terrain. Na bosanité Chimbulubek, garçon qui n'a zonga. Pesa baya mbote pesa bango tumbote pesa badiata makambo za koto tout nana boduga fo kitaboya to ça peut mission koto quoi. Donc on est ensemble baya tout on a bossani bake on est ensemble to bossani te toze belé donc toze belé pe donc ligne za moulai so no tanga Tatine Tiala Alain Defray ya boa Lukeba grand prêtre Grenoble donc na musika na Lyon na moni belé Alpha Mukua yaya bébé à Machita, donc on est ensemble quoi. Libo Tambinza, comme au bunga po. Tosé belé, des bango, El Capo, des bango là. Allez Mazebo, ah famille nangaye, Malou Bangu. On est ici donc on est ensemble, Petit nanga Nico Tala. Donc Libo Tamobimba, Mireille Tala. Donc Libota wana moulaï wana donc comme Okima. On est là, famille Libota toza ensemble, tous la bino. Dès que France nakin, to yamba bino. Biso to yakuna bo yamba neka to salaka. Donc to yambi artiste Géry Josumbi.
na bien ki RTNC na biso mbinza donc totika na ye donc yene makambo TVE donc yango akiti mabele a visiter mboka mboka pe ya ba continent to contrôler ngo donc dans les bons quoi en tout cas dans les lits des bonnes choses on est toujours ensemble bana kini pe sika bozwami terrain yango yo lingwala wapi partout chez bino yango nenga na bosala na bundes pour les kanza papi pour les kanza ninga André Kiala donc contrôler mboka wana donc ici on est ensemble tozela yo dès que na kin tozala awa Benoît Louyeye ah empereur Benoît Louyeye empereur ah na leli ngaye na leli Benoît Louyeye na leli makambo yango père chez eux yango donc toujours bana Turquie pe côté boza donc petit ngai ribi na yaki contrôler mboka ba nongala na biso ba belé na Johnny Nongala Turquie tous belé donc bino tout ya bino ngwana na leli gapote mirage boxa en direct de limité on est là on est ensemble ouais. Donc toujours donc voilà ka ndenge ezalaka kaka ndenge ezalaka tozopesa bongo Jean-Claude Mabanzo bambote ebele aussitôt dit aussitôt fait aussitôt dit aussitôt fait Jean-Claude Mabanzo donc tozali awa napesi ya Didi Kelokelo Mbote mon directeur Yaya Baleki bolamu eleki ebele ya mwa kolobeza te donc président Sam Chintu l'homme du Saint-An en direct de Paris Mbote ebele yaki ala yango yo makambo tozela yo awa ya Roger Likombe mon vieux DDK boss DDK Dikukia place yango yo okiti koto ye koto yo moi tour chez Akiala donc balobi aussitôt dit aussitôt fait Jean-Claude Mabanzo babi yo eratarate donc yo babi atoza na carré à garder soko beti et que kota la poto mususu ndenge zalaka les acteurs de Kinshasa demande na bino bana poto bana monde entier partout boza bolela ki bomo na quartier Kamunganga malheureusement mbule beti po biso na Congo Kinshasa so mbule beti bebisaka makambo nyonso tout moi to kota kota na ba venir kati za te suite ba raison moko o biso moko toyebi to ko bimisa pe mabenyo so mboka libanda te yango no moni to salika na ba route principale boye yango nazo remercier bino vous en a besoin ya marketing eloko na yo vous en a besoin adresse eloko na yo vous en a besoin mona ndaku na yo mona quartier na yo mona lupango na yo otindi obengi biso tozawana tokosolola tokosala descente tokolakisa ba image donc nazo remercier ya trop babo frère na ngai Béro dans l'ombre bof na ngai pompon na pesi bof na nga mususu bambote belé Chai Clément bambote belé na pesi petite moi si kitoko basi kitoko Chantal Bahati Machaka na Florence Bahati Machaka bambote belé na bosanité Rachidi Bibi ma belle ya Vemba Rosetta Vemba bambote belé place Bozali petite sœur Nadine Matita bambote belé nayebi ke bozé belé to silisa nyonso te à la prochaine émission oh est-ce que tozé pa yaki ala merci tozwi biso na série mosusu ntango bokodécouvrir Panté quartier Panté toflashele bino kaka bokomona sikoyo tokokita ti na fin fond ti bakota balemanga kuna nyonso tu tokotambola tokobima ti bakota babrikin kuna kota baya Didi Kelokelo donc bokodécouvrir merci toza mpona bino